biso toza maîtrise grande sœur na biso za maîtrise za star ya na bangwaza ne star te azo forcer ko koma star za star te tela nenge ya sopi bul biloba loba na biloba lobebele bela bimisi na audio yo somoni tela ka sœur na biso ba fingi na sensi tout atika lo sala vidéo moko te asali na vidéo moko te afandi ne kimia metala sœur na bango biloba loba comme otinda ba audio tina ba la bouche et sopie mabe qui était en baluka ngo boete en plus ça so confirmer apesa nga soki mbongo soki 500 euros ngana to sali base yo pesa nga mbongo to tia boye to sala base net to pesa nga mbongo non za fimo na ba fimo boye ayenga yene na ville ngane na zoye na komisa o akoma lelo pa koma chama kelele na simbisi micro ndezala kaka zaki ba fiba we fiba ville abimara 0h na ndaku na banga zonga 4h 5h 6h ba fiba jaro wana parce qu'on a regretté lelo soki fiba jaro wana zolo bakeno azadi papa na banga zaki soit disant diplomate pour biso oto yebi bano bakola bato mbongo e bano bakola bato mbongo na bakongwa kala soki fille déjà na âge à 16 ans 17 ans au côté orchestre comme danseuse vous êtes moins sérieuse famille morote ko linga mwana e mwana bango pardon akoma na danseuse na âge moko boya ba 16 ans 17 ans na ya na ye leki basala avia ki danseuse ça que famille ezaki famille maudite. Voilà, très chers fidèles internautes, bienvenue sur Tindika. Bonjour, Nabino partout au Bozouami, partout dans le monde. Napesmino Mbotenga Isa Christina, Nabino Bolingara. Comme d'habitude, nous accompagnons na éléments au Yamakasi, au Basimbi Internet, Ken Piana. Na je reste malele avant d'appeler ça mon micro on a profité d'appeler ça patron nga papi Kelly na Rifin qui sont me place basé à Londres Mbote merci pe na abonner nyo so ba on va s'abonner te continuer ka ko s'abonner on a biso tozana pour na osala bino musala ya kitoko na appeler ça déjà Mbote na ba invité nga bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Rajabou, bonjour papi Kelly Rifin qui sont bonjour bande retour bazolanda biso na pesi bango bambote. Voilà, merci. Bonjour, je reste malele. Bonjour Rajabou, bonjour Bonino soit Tindika, bonjour Rifé Kisombe, bonjour Papi Kelly, bonjour la bande de Gotou Balanda Biso dans le monde entier. Donc voilà, bonjour Nabinoto. Voilà, merci beaucoup. Ne pas pessimino mbote partout vos amis, pas pessimino déjà mbote. Ken Piana Marambo vraiment to comprendre tes ok na niveau ni mais quand peu na ko expliquer surtout mais car comprendre guerre ils ont continué yona Jael show comme ko finga na ba mama ba yaya ba tutozo e ba te bo suka wapi. Opposer question no mabe formula ngo mabe ngasi na sala guerre na mutu na finga mama mutu e yo finga mama mutu te mena kana bango to mona ba finga trop ba sexe ba mama baninga bon wana il faut ko yamba bango parce que ngai na sala ka polémique loyale mama Jael a salinga nini soit papa Jael a salinga nini soit bande ko Jael ba salinga nini pona finga bango il faut que tout na muto yo akola azama l'éduquer soit ça va. Na moi éducation mukeo na zo batu baloba baken baba mal éduqué na éducation mukeo wana ezo permettre ngate na finga ba parents ya batu côté o bozo finga ba parents nga finga ba parents batu te sko e bandi boni bozo welela nini bo expliquer biso poto comprendre loro nini bozo welela yona Jael na ko wela na nini yoko to Rajabu ndengo za boye peut-être poto mobimbe yebi na minute o Rajabu ozo sala na tindika ya papi Kelly na Rifé Kisombe mais yo kendo wela nini na muto place ya kolala zana ngote site ya salaka ezate bar fixe amelaka ezalaka te aza baro ya ngengiri bar ya matonge bar ya doye partout ba robenge balobi moi de bière ezawa ya kendaka ndembango akekomela siko na ebite polémique yango to kosala yani Ken Piana na ba propos na ndenge azo tenir alobi yo za ingrat ya na bango aza en Afrique du Sud ya bokola yo akabela ba mbongo ozanga ko tout place rolala ya na bango bokola akabela ba mbongo na Afrique du Sud oza ingrat ozo reconnaître ngote ya na ena na bokola nga na vie nanga Ken Piana na mona ya na e deux fois na vie na lo ba kutu 3 fois par jour mona mona na répétition 2 fois wana na kenda to sali interview na une fois to kutana na répétition parce que à part 3 fois ya mona na ngana ya na e to tikala mona te na vie. Vous comprenez? Donc, Koboko là, c'est trop dit. Maman n'a pas pena o ya memanga 9 mois. Abotingati na kokisata
âge oyo a prononcer langage wana te yo mutu mwa boto mona ina ora 3 fois na vie nanga okendo benga nga un grand mais c'est grave naza désolé total. Mais est-ce que tout le monde a une vidéo en Afrique du Sud au film ndako ya na bango villa ceux qui villa ceux qui ndako biso tozala te ozala kuno mais un peu ko expliquer biso abia za mona bonne vie bazana villa bazana mapangu en Afrique du Sud yo bozana loro te yo lobani na wana. Non ngape na boy nanga teke yane bazana mbongo bazana famille riche ndenga loba papa bango azala diplomate omoni but il faut qu'on faire comprendre batu omoni papa na bino soki azosala na ambassade même aza sentinelle bakopesa toujours passeport diplomatique mais aza diplomate te ozo comprendre donc même sentinelle azosala na ambassade bapesaka ye passeport diplomatique mais là c'était que oza diplomate même mutu akombolaka na ambassade soki lelo ambassadeur engagé peut-être Batou Oyo, il faut ça na bango peut-être na pays étranger. Batou nyo surtout bazora pas passeport diplomatique. Mais la cité que yo ce qu'on dit passeport diplomatique il est comme ambassadeur. Donc il faut pas comprendre mutu musu tout ara te longa papa nanga zara diplomate papa nanga zara diplomate. Mais il faut expliquer biso pays nini Oyo l'état congolais et peut ça charge peut-être. Donc, moi je pense, papa no soni, papa no tout arato la zagi diplomate. Diplomate, il faut bomituna. Ya musala nini? Ya musala nini? Peut-être to yebite. Ya moranda ebiso diplomate à côté ni. Siko ken pena ndenge mambo ndenge na kana bango bazo finga plus ba sexe ba mama bazo finga na ba yaya na bino ya Angel Muswali ya na biso to pese de ba mbote na Londres place aza sali na ba problème ozo gérer ngondeni ça lo pas tende ba finga mama na ba famille. Bon biso to za maîtrise grande sœur na biso za maîtrise za star. Ya na bango za ne star te azo forcer ko koma star za star te. Tela nenge yaya sopi bul biloba loba na biloba lobebele bela bimisi na audio. Yo somoni tela ka sera na biso ba fingi na sansi tu. Atika lo sala video moko te. Asali na video moko te afandi ne kimia. Metela sera na bango. Biloba loba comme tinda ba audio tina ba la bouche. Et sopi mabe kiste ango ba luka ango boete. En plus ça so confirmer apesa nga soki mbongo soki 500 €. Ngana to sali base yo pesa nga mbongo to tia boye to sala base net to pesa nga mbongo ko ken mbongo wana ndenge peka lobil kama on ngana tunos ko mbongo wana ba pesa ko te asolo zaina ora ba je entre yo na po bosa base apesa ki te ya kabela ki bon ngai na zolo bango clair moi seigneur surtout o aza conseil pesa nga 500 €, soit $500, soit 5000 francs. Moi si wana to bimana ye da o to azo confirmer ki apesa nga mbongo o za valeur ya mbongo wana to bimana ye. Otozalaka 3 personnes, yenda kanga biso photo jires. Donc kangi biso photo après ba bengi ye ya kiti na ye biso to tikali. Tu ezaka nango base. To tikali ka liso yo nanga. Chu. Voilà, cher internet bino boyoki. Ken abi mbongo ngo se pa bimaki na est-ce que botikala bino mbale ya bimaka botikala bino mi bale na chambre. Tunaye question tunaye. Voilà, je reste malele bisa biso non ken abi obimaka kitaka na okendaka bango mbale batikala ya solo. Oui nga na kitaka pepe téléphone nakanga na téléphone na ye. Téléphone na ye ndem tapesa na kangi bango photo. Ponga za na téléphone ya, jino ko so téléphone ou bien. Téléphone ndo sela yango. Mo téléphone ndo sela yango. Parce que le téléphone est à ta place au kanga photo te. Téléphone au penatala téléphone mi kiti sa boy. Ba pesa na téléphone na bango na kangi photo tu vois. Ya propre appareil batambongo. Bato bazala bambongo bakaba ba 500 €, ba 1000 € na kangi ka photo tu vois. Toka na sio kanga photo. Na téléphone a déposé quoi mais ça téléphone nanga oyo e sonné. Bon na moi na ko déranger te na so na ko so na misa bato na kiti nanga assez. Na kiti assez pe na umelaka. Ta na matili kolo. Oye le kaka. Na wala ka kena hotela tela ngo seka. Kena seka nini? Ote na komo tunako keni oseka ka Yesu ote. Asko oseka nini ote na oseka kaka. Ken. Yo magami oto sala ote na oseka na kaka. Pe para pona yo kopane ke no batikala ba mi bale. Ye na ye. Chu. Donc 500 € et nous avons un problème. 500 € pesa nzoto mabibi nzoto pasi mukusa mu Congo donc 500 €.
Mambeleka na mukolo na bana monde entier bino moboyo kande gérer ça. Makambeleka na mukolo wana 500 € ka eza témoin. Ken pe na ye moko ba témoin. So landi ba audio atindi abi bazaka tozaka biso misato. Nakatite Rajabu ebi kende na boye. Depuis na uta Fred c'était lelo. Nazara soukiri ya bakisa hémorroïde. Donc ba travail le kaki makasi do hémorroïde bana titala ti lelo silina noté. Donc na meli bakisi trop bon travail pena. Na kende ko travailler trop na mboka na vraiment da hémorroïde yo na habité. Na yebit da yo zo mona te so to tambo na ko maka mo mukongo na simbi da mukongo bon na ko luka batindela nga so 500 € mosusu. Soki batindela nga 500 €. No kende suko bandela ba misala na nga do na luka na ki bandela su ba misala na nga. Ken pia na bana monde entier boyo kama mbongo ye makasi. Ken tu expliquer biso misala ngozolo beza misala nini yo sala ke belisi mu Congo. Expliquer biso to comprendre, po biso to comprendre. Naza nga na boti ba basi misato. Moni bakoye bate misalo papa bangwa sala ka ozo belisi mu Congo. Wana eza makambo ya bomba. Na boti bana nga ba mona un jour. Papa biso ba misala za okendo sala libanda yango. Te simba te dana kenda sala misala. Soit na memaki libende, soit na 500 € na ba pesa ke zaki nde musala o champagne pesa. Kasi yo tuna mopesi, tuna muto a pesa kiti. Sentiment nini leki no ayaki awa. Mboko balia 40, opesi ete, dollar opesi ete. Do yo ke pesa ka ken pia namba mo 500. Parce que nga nazo reconnaître na nga teke ya tikala pesa nga 500. Soki ya pesa kinga, nga ba fitu ba pesa nga 500 wana basalisa nga musala grave. Indi abi batu nyuso ba pesa 500 € wana basalisa musala grave to zonga ken piana sima siko je reste malele yo pe marambo pe oyeli su show to e balte. Yo na jail show bo weli nini. Na Afrique du Sud on a bozaka ensemble boye banaka ou bien boye banaka na ki. Non, aza fimo na eba fimo boye ayenga yene ane na ville. Ngane na zoye na komisa o akoma lelo pa koma chama kelele na simbisi micro ndezala kaka. Zaki va faire ba ville abimara 0h na ndako na bango zonga 4h 5h 6h ba fia ba jar wana parce qu'on a regretté le lo soki fia ba jar wana zolo ba kenon azadi papa na bango azaki soit disant diplomate pour biso to yebi bano ba kola bato mbongo e bano ba kola bato mbongo na ba kongwa kala soki fille déjà na âge à 16 ans 17 ans au côté orchestre comme danseuse vous êtes moins sérieuse famille morote ko linga mwana e moi na bango pardon akoma na danseuse na âge moko boya ba 16 ans 17 ans na ya na ye leki basala avia ki danseuse c'est que famille na famille modite mais ya lobi na ba proposer za moi na bonne vie bazana ba villa en Afrique du Sud bana mapango yo zala kuno na Afrique du Sud yebisa biso na ya solo bien lokuta bana ba villa te lupanga mundele koko mundele papi koko lupanga papi koko mapango tu ya papi koko tellement papi koko alingi mwasi ekeko mo boya mukie azwe ekeko wana ba parents ekeko nde ba wela ba vanda na ndaku ya papi koko ya ba parents ekeko nde bavana ndaka papi koko ya ndaka papi koko ya ndako na bango te bon Afrique du Sud on dit bwana ba villa bwana mapango ebele na Afrique du Sud bwana mboka ba paya to ke to tika nyoso kuna na Kinshasa bana nini na Kinshasa ka auto vanda ko bazana nini oya bango bamba utakota terre jeune bat bakona peut-être na bonne vie bavana na terre jeune kuna na campus moni bangomba tendance otike tendance ke okoti livulu ku te livulu ya quartier de professeurs à propre na dans terre jeune ou à campus wana bavanda kuna siko ba villa ngo bana ngo ya ndeni so bana villa na Afrique du Sud oui ba villa mais ya bango te ya mundele papi koko je suis donc tout comprendre bien za banda ku ya mobali ya na bango o ya mundele ah oui ya papi koko banda ka papi koko. Voilà, merci. Ce que je reste toujours mon marambo plus les autres na ba famille bozo finga na ba maman na ba yaya to mona dernièrement ba to finga ya na yo ya mwasi za en Afrique du Sud ba bia za rachel za ndumba ça ki ondeni voilà le contraire marambo no saloba ki za maramna e mo salaka vina e ya kindumba yo o comprendre te donc moninga ngalo ba tellement ya toucher ba sœur na biso na ba parents na biso na biso bana il faut to comment na ba niveau il faut to sala to pesa na ba droit de réponse ngana osimba maman na été na osimba tata na été mais yaya na ya moi c'est tellement asa yaya moko ya buzoba fallait appeler sa concert makambo ebandaki ye a appuyer le kinena na buzoba atindi ba voice alukuté ya buzoba na bakombo na biso ka bokola biso alesa biso ngape na ko répondre non ya na ye ya lobi ya na ngaza ki soki tiel paré le contraire eza makambo ba banda sala Ken piano c'est là c'est ana répondre le moment ni mikolo yo ndeko na biso mwasi wana Jaël
atika nanu ko ba distraction aluka vina etela ngambo azui akomi oluka kaka mo ba flat moko boye bo defisanga mwa chambo na salle émission pona nini ozoka soni bokenda ko luka bandaku na immeuble moko ezalaka inachevé bapesa garantie ya 2 mois po bapesa chambre bango tu wana bafanda na lupango ya garantie ya 2 mois wana ndako ba pigeon ndako soki mutu ana besoin bon po bondimela nga très bien nga nazosomba bangulu na kende kuna bapesa nga place mwana ana bando fanda place mona bangulu donc ya za lwa ngulu solo bi osomba ferme ya bangulu mélanger na ina bangulu seka za ngulu eza lupango moko mwana pota koka kosilisa ngo te etikalaka ba chambre bonga soki na ye na pesi garantie na nga soki na tie bangulu na nga na bokola bango wana yokolo lupango obimisa bangulu na ngai na kiotiela bango bangulu. Voilà, merci pour le monde entier. Qui ken piano ndenga lobby. Chiko jires. Marambo bo et sous canon ndeng po ezo kene déjà bozo finir ba maman. Bo ki ko arrêter te bo sala la paix botika. Internet les églises te premièrement, deuxièmement, biso to finga maman te na respect to zana ba maman, te bi valeur à ba maman. Net to va no beauté valeur à moi aussi. Parce que y a tellement ça na sale moko boy sale film on ikalo ba niar. Na habité. Bino pourquoi bo sala pe be miso ba analyse te. Babi akufa pena kala na site atresi mwana ana jaela kendo sala émission bozu photo ya babi ya boche o botala ndenge est-ce que lelo bozo sona na babia ata ko banga mowei bozo banga ta mowei te babi akufa combien des années na ba polémique boche photo ya babia pourquoi ata mawa wana ezate ke babia wana pa ko kozala ndeko nanga na ebite sko bon biso bo fingi ba parents na biso to boite babi asikwa sali nini na makambo on a éducation ça na ngote éducation ça pourri famille mo maudite quand on bonne famille ce qui déjà moi na liboso et non ce que moi déjà papa na maman et papa na mwana na ya mobali babimi na mwasi moko faut me daga ya famille mo maudite ce ba ya mi bale ya na leki babu na mobali moko et ça déjà famille mo maudite ya famille opesa confiance côté papa na mwana babimana mwasi moko wana sunani susu papa na mwana babimana mobali moko papa na mwana babimana mwasi moko mwana bimana mwasi papa ba ntanga ye asuka mwana mwasi na bimana ye pa ko bimana ye donc papa na bimana mwasi mwana na ye yaya a bimana mwasi na mobali ya leki na ye na so solo maramba solo papa na leki wana mobali garçon na mobali ana basangsa ande pa mwasi na papa oh pela bango banani ba Niger ba chabwe. God forbid, abomination. The word is abomination, please. Abomination. Papa. Na mwana na ye ya mobali, da basangsa mwasi. Ba histoire ngo mwana bakenda ka place mo batala ka chu ensemble. Donc papa soka zu tourna ye, mwana ye oza tourna ye. Donc baza ba mwasi mo. Ko famille bongo. Soki papa zu moi répond na ambassade, akia beti mwasi ya mwana. Moi na pe soki papa za na ambassade a travailler comme papa za ambassadeur donc il peut kuna tu maman voilà c'est que je reste na kana ba on alanda ki nini moi parti mon bobi que moi mobile ko garçon au que soit na jamais na fille sozo mon garçon soit ni sa fille c'est gaza pédé lo bani ne le roi te biso kuna et parce que on de réserve ça parce que baza basi kuna mo mbala ate kuna ba on so ba na basi parce que l'autre là moi c'est qui a fini biso de répondre quand c'est le droit de réponse il y a soit na biso te pour mais ça pas comprendre peu loko il y a ça un problème na biso na ngana kenite problème mais ça là qui yena fifi siwa pour fifi siwa ndem mutaki koloba makambo c'est bimi tant fifi siwa c'est le monsieur analyse na salaki il fallait répondre fifi siwa aobanga fifi siwa pour ba wela mobali fifi siwa botela mobala bengane na ndako libala o abanda kolala na bilambela na cuisine les solana bien te oyebi ke na équipe nationale mobimba wana muto akosote bible alobake abimana roger ngandu te aza te fe na biso ka roger wana asakana na bango tu ebandi na leader na bango tangelanga ata fi moko oyo roger ngandu abete na tatami te tout le monde tuna fi Laura yeko to balokote na matanga ya bandalo nani ya jidela kufaka ye jour bazori ande yango wana jour rojenga nda lokota ka yango wana
eza ke bombanda moko boye eza na kati parce que batali kana mobali moko mutu moko abotoli bango mobali abotoli bato ebele mobali parce que faut répondre nde ye Karina sauté Bible soki ayebi Roger Ngando tete asa sauté Bible nga nafanda na Roger trop nafanda na seka na nga bango ye lelo soki alukaka guerre na fifisiwa azalaka ye moko mbanda te sikoza na bato ofanda na bango wana da boyebi nzoto wana oyo kufelaka na bango nyonso bayebi yango Cynthia Wadolo apeso respecte Karina akopeso respecte Afi akotikala apeso respecte na lekechu akopesaka respecte sikoyo ezande kibombanda nde mutu esala bango bongo na fifisi wa bawela nde mobali bien yenda botoli bango mobali pas fifi tellement fifi aka sala na liste nezo ko répondre fifi te azui ber wana ala etongo biso tellement biso pe bataillon Pentagone tozana biso tokanga maboko te toyoki alobi asali 27 émissions s'il te plaît 27 na ba différents chaînes à YouTube ya kofinga bayaya ya kofinga toseleka ba émission mibale pesi ki pelekese Yaya bimisi audio atindi otina bala bouche. Pour comprendre que non ba mukie. Aganga na occupé moi na gigacité na occupé gigacité. Akomi kotana ba titre ya ba kombo na ba émission na ye. Miniature elongi na ba émission na ye. Pour comprendre que non nazana makambo. Ya zelo te. Ye nazana aza eloko te. Comprendre? Donc ye kana ye mikolo to occupé ngo soute. To occupé te ya na kana aux charge. Il y a aussi des conséquences. Combien de photos dans combien de personnes? 3 personnes. Vous allez regarder ça, toi? Ngai yo, naye. Yo, aux appels, au kiti na onase. Yo nanga. Chu. Yo nanga. Chu. Ah, ok, voilà, merci. Ken Pianasco, tout le monde battant Pentagone et Oloba qui est qui pour lutter contre ben poli oignon sur bâton d'une presse. Sur tout le monde a bien mon pays sous Borom go finger exemple. To finger netine. Yo ebisanga monini impolitesse biso to lobby depuis to bande émission. Bo fingite me bozo zongi sara bino bo finga te me to monde. Netine ni ozo laksa ke bato ba lobby momoko impolitesse. Expliquer ce que ba chuchu wana eza. Bon chuchu siko laksa nini. Kofi ayemba nini. Sokyo konoki sambula. Likolo ya tolo sikoyo tolo na tolo ezaka elo moko no mbule ebeta ko ya likolo ba tolo tolo ekita na se likolo ndako na ba tolo ekita na se même tolo apo ko be yango tolo osako pala donc soko konoki sambula likolo ya tolo na mama chu mbula nini Kofi asenga soko konoki sambula siko ba jija mais Kofi alobi Natol, Nao Bolo, Bezandenge Moro, de confusion totale. Moi, après sa réponse à Chou, c'est quoi l'accent? Et bon, moi, ça, il y a yo. C'est quoi les arabes bêtises? Éviter Ken Piana, to éviter dans le monde entier. Je reste mal, tout comme n'est pas chuté, je reste mal. Les mois monde de la fin, les téléspectateurs, battu sur Balingako, Bazaki choqué, n'a pas propos, te relais 40. Non, bateau Bazaki choqué, n'a pas propos. Oyo bote koleka mingi choqué bazala parce que bazaki choqué na oya teni ba propos ya teniraki pour nga sala te mission monter na fingi mutu na mutu na éclaircir ka monde entier c'est là ba vérité nga na yebi c'est là makambo nga na yebi ya la fille pour amimo na rami c'est croire qu'il y a danger yanga ka ba comprendre ka zarane loro taza li papa li nzanza ko tout bien dans ça pena li papa comprendre donc ba tout oyo ba se sentir lésé Bolimbisa ba propos na biso so to tenir ba propos mabe mais moi je crois que to tenir ta propos moi mabe te tout ça ka droit de réponse na oyo ba sala ki pona biso donc moi te ka na rife ki sombe papi Kelly venanga Raoul Mulobo tour d'Europe ba bi Mabili fondation Billy Vumuka bientôt à Kinshasa na PCP Mbote merci na bino nyonso. Voilà, merci. Ken Piana question à Souka Blanchard Mosaka sous ba biaza sous niveau na hote na solene abia komina a comme il y a député, futur député bientôt, donc il n'a pas tué refin de boutique à la guerre ou à Nolobani. Héros, pénal et Sola Mosaka, vraiment. Héros, comme un député, vous avez un candidat. C'est là, n'a changé les n'a pas acheté. Obi bino boluka kitambo na so matite bota ma partout. Bino boluka biso to bando kufa na ba malaria. Kitambo penabo za na député net Mosaka pa bimi député. Kitambo mbala moko ekufi bon akobima député to boyi na bisote mais to yela deux pages à dictionnaire pour tous a besoin de défendre deux pages à dictionnaire Mosaka tangela biso en pleine émission tangela biso na deux pages
deuxième condition kozala Mosaka il faut afukama wana obligé il faut afukama asenga Sankara pardon na ba bêtise nyonso o aloba po na Sankara de Kunta o apesa egu ya kokoma porte-parole parce que lelo soki Mosaka za lelo porte-parole po Sankara de Kunta bimaka Sankara apesi egu ya kokoma porte-parole azala reconnaissant afukama asenga Sankara nanu pardon donc ça comprend. Troisième point Mosaka il faut kaka na micro asenga Koffi Olomide pardon afukama a reconnaître que no Koffi osape na patron ya ba musicien nyonso ya Congo ba mabe nyonso na sala yo donc asenga vraiment Koffi pardon en tout cas na pesi vient na Jimmy Bela Obambote vient Luzo Mbata batu boza vraiment belé boss Junior Mawete Adel Djoko Baku danger donc Angel Moussoaili Makizembe Nathalie Neymar, Prince Yaweli, donc merci na Père Rajab. Voilà, merci Ken Piana, merci Jures Malele, tout comme nous déjà na soukaba dans le monde entier. Merci na confiance, merci na fidélité, merci na binonion so bozaki wana branché pour na rota la biso, boza toujours wana branché pour continuer à s'abonner massivement na pesa déjà mbote na batnyo so ba soutenir kanga partout dans le monde. Fleur Diangwani Mami Bob, la taille olympique avec classe, hein? Mon vieux mon apote kala, mon apote tango, hein? Fanda na yo l'équipe bango, vieux Kissinger, mon na yolo solo na kati ya Moscou l'équipe bango fanda na yo boza ebele bolingaka nga dada mbumba na kati ya Bundes yo nde code ya Bundes okangi roli mulumba yo vraiment nde Belgique wana etosa te mpo na nini en tout cas bino tout bo continue toujours kolanda biso na pesi bino mbote partout nga na bino tokutani mbala nsima bye bye.